biloko Néhémie akutanaki na yango. Mais Néhémie eloko moko ayebisaki na bato na ye bana Israël. Ete bo se déranger te. Biso to continuer ba misala na biso marqué bazali ko déranger biso marqué ba ya ko attaquer biso e ba ko ya ko attaquer biso. Alors pendant que mukuse Néhémie tala technique ya salaki yango yo. Alors bete na yebete na tata bana na tata batata na biso na bukonozo ayaka amuanga lupango oyo. Akotaka asansaka saka abotolaka ayibaka azwaka bawola bapalata kati na ndako na biso oyo ya temple ya Salomoni. Kasi problème ezali biso to kolemba te eloko tosili kozolo plan na biso desio na biso eko continuer to ko continuer ko monter mur oyo. Alors alobaki na bato boye ba mason nyonso baza kotonga na bato nyonso baza kokumbaka ba mabanga to ko tia boye na côté gauche oza na ebundeli na yo qui est épée mbeli et puis na côté droite loboko no sala ngo pona kotonga nini misala ya montagne Sioni oyo. Et puis, ba bazaki libre bazaki na temps, atie bango alati bango ba mbeli ba épée, bibundeli nyonso koka, atie bango lokola ba garde na pembeni ba surveiller ka bato ba ya kotiela bango ba qualité, ba ya kotiela bango ba dérangement te, ba ya ko freiner ba misala ya construction ya mongo Sioni te. Décision wana yango ezwamaki, décision na ba sambalati na ba tubaya, ba ennemi, ba ya komona te, oh bato bazaka na mbambe. Poto ni ko attaquer bango sikoyo, ba ya kotala boy, un simple maçon comme une mbeli a comme soldat les sous. Baki ne attaquer boy ba monike bati nyos ba comme armée. Mais na côté gauche ata yo moko ndeko na ngai. Maboko ngaka nyos mbalezali libre pour osala misala ekende na ndenge ekoki. Mais soki ekomi ke côté gauche okumba munduki. Mampinga. Côté droite okumba brique. Okumba mbele maçon. Okumba saka ciment. Ekozala très difficile. Biloko ezwaki bana Israël qui est bana ya Jérusalem awa tango molai pour continuer projet na bango. Mais loko moko Néhémie alobaki te banguna na biso même si batelemeli biso. Même si bazali contre biso. Même si kozwa biso bambula o ezali ke biso tokufi. Mais pourvu que montagne ya Sioni ko il faut kaka etongama peto kozonga simate tozaka ko na liboso. Des places oyo na siliko pesa bino déjà comment Néhémie asili kozwa décision ko construire mur ya Sioni, comment ba ennemi ne ba yeko telemela ye, comment ya kotele ba casse vitesse na nzela na ye ya projet o azali ko sala ya mission na ye et comment ye pe en contradiction a bangi ba ennemi na ye te mais apesi solution ko contredire manzela ba ennemi na ye. Tant tozali kozonga ngai frère Joachim Zambwana toko meka mpe ko sala balance entre décision ya Néhémie pona ko attaquer ba ennemi na ye, pona ko répondre ba ennemi na ye, pona ko résister contre ba ennemi na ye. Na yo na ngai na vie na biso comment tozali ko tenir pona ko balancer na tango ba attaque ba ennemi na biso tozali ko yela biso. Oya na libala propre mobile na comme ennemi na yo. Propre moi sinon comme ennemi na yo. Propre moi na comme ennemi na yo. Est-ce que on céder la faiblesse pour ça va décision ya mabe? Na musala banguna batelemeli yo. Na pays, okene pays gauche comme ennemi na yo. Pays droite comme ko kota na kata pays no ko sansa kasa ko ya ko baby silo ba citoyen na yo na kata mboka na yo. Est-ce que on a un plan ya ko contredire, ya ko attaquer, ya contre-attaquer ba ennemi ou bien ko ba pona paix na tika na ngai kaka bango ba sala o ba lingo sala. Parce que on a déjà vu des gens qui similent aussi. Mais tout le monde a Néhémie assimilé. Tout le monde a place Batouba va y attaquer. Mais tant que là, on va répondre à ce temps, tout allez zonga. Des places on va continuer à lobela. Comment Babiloko est allé collecter la vie n'abisso. Tout continue avec dès qu'on a mis son frère n'abisso oyo. Cool matope. Nanzembo na yeye. Qui t'en passe allé collecter n'abisso awa. L'impresario Joachim Zambwana.
na yo marche contre ba ennemi na yo est-ce que ça marche en arrière ou bien qu'on marche de l'avant contre ba ennemi na yo ba ennemi na yo bazali batieli yo bakasi vitesse na nzela na yo batieli yo bamabanga na nzela na yo batieli yo bamakambo nyonso oyo ekoki kofatige yo po réussir projet na yo te baye na baplan ya ndenge na ndenge mpona kodécourage yo baye na maloba ya ndenge na ndenge mpona kokweyisa projet na yo mpona kozongisa na nsima poza so na confiance na yo moko te pokoma na bahésitation ya ndenge na ndenge na likambo ya kitoko oyo osili kobanda ndeko na ngai baennemi na yo Sanballat na Tobia okobanga bango okosimile deva bango okomipesa okotika bamakambo ozali kosala to okokontinue ndeko na ngai oza dans la diaspora bandeko na yo bafamille na yo basili kokoma baennemi na yo otina mbongo basaka na yango otina matériel babuki yango opesa bango bakonstruire baye kokonstruire ndenge na bango ndeko na ngai projet ndako wana projet ferme wana likambo kitoko bandaki okotika yango pasike baennemi na kati ya famille bazali mboka na yo okotika yango pasi ezali kobeba parce que baennemi bazikoti na kati ya mboka na yo parce baye koatake village na yo parce baza koviole korape eske okotikela monguna aya kosaka na mboka na yo parce que baza makasi koleka yo parce que babotoli yo awa Nehemia tosili koyoka me tozali koya po toyeba quelle était la décision de Nehemia koki kozala mpe exemple ya ngai na yo l'impresario Joachim eza mwana kati na émission oyo ya la vérité ndeko na ngai kokende mosika te Contra Satana, contra Masumu, es una gana. Contra Mopili, contra Bayuda, es una gana. Kurusu, contra Kufa, es una gana. ozali na banguna yeba bango ozali na baennemi comprendre bango bateli bakasi vitesse na nzela na yo na makambo ya kitoko ozali kosala yeba yango misala ya santi ya construction oyo ya Nehemia moya Sioni misala ya kitoko misala ya protection misala ya lokumu Sanballat na Tobia bazali nango mayele yo mpe na misala ozali kosalaka wana yo mpe na makambo ya kitoko ozali kosala Sanballat na Tobia na yo bazali kaka wana oza na Paris oza na Londres oza na Kinshasa oza na Luanda oza na Washington oza na bisika nyonso na mokili oyo ya nse baennemi na yo bazali kaka koselo bakase vitesse question ezali ye kola cheneni okosede to kokontinue kokende mosika te émission na biso ezali kokontinue oyo bana ya Paris bazali kondimisela biso awa bana ya Paris kake bandeko na ngai tosili kozwa kati na émission oyo ya la vérité tokomi na place oyo tozali kolobela ete na mokanda ya Nehemia précisément chapitre 4 mateya na biso tozali kaka kolekelana tozali na ntango ya kotangela bino baverset biblique te me moko ya kitoko tozali kokenda yango na conclusion yango oyo ezali na Nehemia chapitre 4 verset 23 précisément olingi tobanda 22 bana na 22 et nous ne quittions point nos vêtements ni moi ni mes frères ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Place on a bien vu la conclusion, mais avant dans le chapitre 23, on a verset 23, on a Nehemia chapitre 4. Nehemia n'a mona qui était à. Ba Nehemia basili koyela biso. Butu moyi baza kotungisa biso. Soki ba attaquer ba travailler na biso te. Soki ba ko déranger ba maman bazo na otokla biso ba mai pour la construction ya mur ya Sioni te. bakoya kobimisa maloba oyo ezali ete kopesa biso kanda mpe kodécourage bato na village na pembeni parce que pour votre information nasilaki kopesa yango déjà Jérusalem aucun jour ezalaki habité na bato ebele Jérusalem mpo oza na Jérusalem il faut ozala mutu moko na éclergie kaka na pembeni ya roi David kaka
tina ntango lelo okoki kozala na Jérusalem te soki oza na pembeni ya bato oyo ya bakekete te parce que Jérusalem ezali kaka mwa ndako moke kaka palace kaka résidence seulement qui est là na temple ya roi ya mokonzi Salomon mais mire wana entoura yango bana Israel bavandaka na pembeni na bavillage bato bavillage wana nde bango tozali kolobela awa Nehemi apesi bango aekipe bango na baepe na bamabanga alobaki na bango boye bana na ngai moko l'exemple vient d'en haut ngai Nehemi le gouverneur ngai Nehemi le dirigeant tata ya liboso ya mokili ya Israel na ero na mabele ya Juda alobaki ete biso nyonso na moi tokobana kotravaille misala na biso na côté droite libanga soko za kokumbaka libanga na côté droite mbeli ya mason soko za mason na côté gauche libaya soko za menuisier mais na côté droite zala pe na epée na yo pona nini soki banguna bayetika nanu libanga na zala kokumba ya misala ya chantier de construction simba epée défends-toi bunda pona kana yo salela mampinga qui doit te défendre mboka na yo défendre mir na yo loba telemela tubaya telemela sambalati biloko yo nzambe apeselaki yango permission que l'homme se défende contre toute attaque na ntango wana tozali kolobe ana mongo ya Sioni place kimpeve ya makasi na mokili oyo elekelaki kese tozali nango yoko mwana ya Congo yoko mwana ya Angola yo mwana ya Gabon yo mwana ya Zambie yo mwana ya Burundi yo mwana ya Rwanda yo mwana ya pays nyonso koki kozala na Afrika yeba ete place nyonso ozali na vi na yo ba ennemi bazali oza na frontière ba ennemi bazali yeba bango ntango basili koya kote mosusu oza koservir mboka na yo kote mosusu oyeba ete ntango baye koatake mboka na yo tu dois te défendre d'une façon ou d'une autre. Comment ekozala na yebi na ngai te oza na information ko passer l'information oza na information ko kabula na mutu kabula l'information avec mutu pour que awa l'information na tango Nehemi epesa melaki côté gauche simba mampinga ya yo moko mabanga simba mabanga mbeli simba mbeli mais ka ezali ozali ko défendre mongo wa Sioni ozali ko défendre kana yo ba intérêt na yo parce que ba nguna oyo sambalat na tubayo quel que soit le cas bako ya ko attaquer ne place Nehemi alobete ngai moko d'abord na telemaki na lataki bilamba ngubu pona ko se défendre ngai na batu na ngai tozaki na ba epée na biso na moi toza kosala misala na butu tolala kite tene kotanga verset 23 ya Nehemi 4 chapitre 4 chapitre verset 23 Nehemi alobi na butu bazalaki ba garde koveye ukebanga Israele kaleka nga tuluko oya kobatela ka miri ya Sioni ya kolala ka pongi te oya kobatela ka mboka kolala ka pongi te oya kobatela ka ndaku na ya kolala ka pongi te oya kobatela ka libota na ya kolala ka pongi te oya kobatela ka musala na ya kolala ka pongi te ba ennemi ba koya na place ya musala na yo koya ko attaquer yo veillez sur le rôle de musala na yo tala ba fonctionnaire oza manager tala makamunini ba pension na constitution ya musala oyo fosala ozali sénateur yeba mebeko nini ya mboka ezali ko tourner ozali magistrat yeba justice ya mboka koma ezali kangama na ba norme ya musala na yo kangama na ba norme ya quartier na yo kangama na ba norme ya ndaku na yo kangama na ba norme ya libota na yo kangama na norme ba constitution misala ya ndaku na yo na quartier ozali yeba mibeko ya quartier yeba droit na yo défends-toi peuple congolais peuple africain peuple angolais peuple mozambicain défends-toi kolinga te banguna baya kosakana na yo kolinga te mutu musu ya kosakana na makambu na yo ozali kosala kolinga peteke ba opposant baya koyebisa n'importe quoi opposition na mokili kozala kaka oza na politique yebi ete kokurir campagne na yo ba opposant bakozala bakotelemela misala na kitoko bakotelemela ba ide na yo yoko mwana ya mboka kangama na likambo oyebi ke oyo eza vision na ngai oyo eza mission na ngai Nehemi mission ezalaki ya kotonga miri ya Sioni Sanbalati aderangeaki ye ayokelaki ye te toba yo ya ko tsaba commentaire ke miri wana ta mboloko ya pamba yeko matela ngo yeko buka nango signal azala yeko pesa bango pour dire que peu importe quel genre de miri boko tonga biso to ya ko buka yango Nehemi alobaki na yoki yo kasi naza kolanda yo te